Réalité à Banaki, réalité à Banaki, réalité à Banaki, non. Mokolo ya lobby eleki lundi 20 juin 2022 etikali date historique na mémoire ya Congolais ya République démocratique du Congo. Premier ministre Sama Lukonde a représenté qui chef de l'État, président de la République Félix Antoine Tshisekedi, na cérémonie monene ya restitution officielle ya bareste ya premier ministre ya République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Na présence ya premier ministre belge, ne procureur fédéral apesa qui solennellement na kombo ya royaume ya Belgique, bareste ya Patrice Emery Lumumba na famille na ye biologique après 60 ans ya assassinat na ye. Lelo sikoyo ekomi possible na famille ya Lumumba pena ba peuple congolais ba organiser matanga ya Patrice Emery Lumumba pona ko honorer mémoire ya héros national ya ba congolais na ba valeur oyo azalaki ko incarner. Na sima famille ya Patrice Emery Lumumba ekopesa yango premier ministre Sama Lukonde, représentant ya chef de l'État, yende akozonga nango na mboka pona ko organiser deuil national. Surtout que matanga ya Lumumba etikala ko sala mate. Toza ba africain. Nyonso oyo ekomi possible grâce à volonté politique pe vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, né après 61 ans, deuil ya Patrice Emery Lumumba ekoka ko salama pe akoka ko zala honoré na juste valeur na ye. Héros national. Na micro oyo pona ko yebisala bandeko na biso nyos tuti soki bazo benga soki Banyamulenge ainsi de suite basala na bango à l'aise soki likambo ezali benga ezala ozana Kivu ezala ozana Lubumbashi ezala ozawa na Kinshasa soki menace ezali benga ba autorité ya ville oyo benga ba autorité ya esika nyoso yo ozali. Vous ne pouvez pas vous sentir en insécurité na mboka oya yo parce que ozali et loko moko gouvernement congolais eza ko kamande tango biso toza ko bundaka biloko oyo makambo oyo kasi bino pe bandeko na biso tuti congolais Banyamulenge toza komona bino te bokoka ko soutenir gouvernement na bino pona nini wana pe biso toza komituna mutuna toza na bino tolobi batu moko kasi biso toza kobundaka bitumba bino bokangami esika bokangami na bandako na bani bozo linga kaka bakongole mususu bakoya na piège ya Rwanda bozo koka koloba te pona nini boloba bon dénoncer bino pe comportement ya Rwanda na Kagame pona nini bozo sala ngote kasi toza ko s'adresser na bino nyos na ba congolais mususu makambo ya ko stigmatiser batu ezate chasse à l'homme ezate. Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous. Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, le veuve. Pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien. Rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous.
C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population. FARDC tola tiawa lelo toyebi ke mboka na soza na problème ntako boya ngazati toza attaqué bat bazo kufa du jour et du jour. Alors biso na geste oya ko sangana to nimito sangana c'est bato nyoso pe na Congo bazala bo moko pona ko soutenir FARDC comme biso za ba modèle biso le to pesa guna musique génération na biso yango lelo eboti ba génération ebele au monde baby. Si vous avez les cancer, mais tu as que bien que tu as un événement, tu as que tu as combattu dans le tu as un problème, en fait, tu as un problème très grave. Oh, le lot qui est dans l'Est, le problème est ali, alors il y a un peu de la paix, de la paix qui est là. Pour ceux qui pèsent, moi, je suis ta musique, moi, je suis un disque, c'est des artistes. Alors, paix à biso lelo musique ça a fait donc sans frontières. Tous ça va fanatique partout dans le monde. Dans la pays sur Afrique va faire sur bazali. Le biso il faut tous la tout la paix et ça là. Yango to la type chose va faire décès ezali geste moko symbolique. On a que ça va congolais nyonso ya Congo. Biso zali derrière faire décès et puis dans lancer message mongo. Côté sur le bec mbongo wana ce que côté balongola une partie ba otindango. Na ba femme violée na est et puis encourager ba faire des choses au bitumba biso mo to ndimi quand même to se sacrifier to beta concert mbongo pe ya biso ekota na kati bo yus comme to zolinga makamba concert betate contribution no ezani na ndimi te zana ngwa bi que non comme tu as un problème na mboka en tout cas banda lui a fait na démissionner na sala sous salate non to ko travailler mais to ba ki côté mo to zana problème donc il faut que tu as le beaucoup ko aider ko contribuer pour nango yango moni geste on a répétition. Là, tiens, on prend le saké. Wenge Musica 4x4, bon chic, bon genre. Tout ça, derrière, FARDC. So Taliomoni, même dans l'Ukraine, guerre est makasi, mais l'équipe nationale n'a pas été balé. Donc ça veut dire que, bien que nous sommes attaqués, mais on peut travailler pour aider le pays. Donc pour aider FARDC. Donc les producteurs n'ont pas eu bien, qu'il y a une partie à. Il y a qu'on appelle ça. Donc voilà, donc rien à dire. Congolais ne soyez que la mise à jour s'impose. Donc Wenge musique à 4x4 va redémarrer le monde. Donc Makamo monde sera redémarré. Donc rien à dire. Et ça quand tu joues à tes master lobby, Congolais mota on a pas les jours on a évité ce zandeni. Donc na sengi ba fan tout ya Wenge musique abaya ebele ndé ba na poto ba avion les yeux à mikolonio sont plein à plein ba ya concert. Vraiment gloire à Dieu pour ça. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya mutuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe goût na ndenge ya kosakana te
kasi babosani bino te bayenyonso oyo pe baza batu ya nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makabaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali kale na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolonio so akolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa elle est partout. Bon, message oyo nazotindela ngo VPM Maître Selo Kito pena CG Kabuya Augustin avec regret na mawa na passe na motema biso ba combattant obundi tant tozaki na Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo a créé ba parlement debout c'est Tshisekedi sempa nous biso tozo hérité kaka ndenge ya pesa biso héritage to sala ba parlement debout inspiration utaki pa Mukishi on a bien Isigura Gundu, que son âme repose en paix. Mais par surprise, mettre assez los en service à sécurité. Oebi malam bato bazo loba guerre ya ethnique, guerre ya haine, message ethnique, message à haine, message à trouble. Oebi bato na malam parce que tu maîtrises bien la sécurité. Pour la nini bokangi bangote ya liboso. Ya mibale CG Kabuya. Oyebi batu oyo bazolo ba malamu ba guerre ethnique ba message tribal ba message ya haine message ethnique boyebi bango bokangi bango te pona nini botini bango devant justice te mais bino bokomi na courage ya koloba biso ba président ba parlementaire debout tokoti se susu ba parlementaire tokene na ba cellule tokene na ba section tokene nango bandaka la boyebi déjà tokene na membre ya cellule mama emu na futa contribution na yana tsebino carte membre na ngana zonga na cellule la mama emu tokena déjà grâce à parlement debout lelo IDPS comme na pouvoir grâce à parlementaire debout après les élections en 2011 tant ba iba victoire na biso ba cellule na kotate ba fédération na kotate seul les parlementaires debout neto banaye ko pesa force neto na ko ranger à bas la paire lelo bino bokomi na pouvoir tomemi bino na pouvoir bozu ba bénéfice pour biso tout le autre ça la raté to bundela ki ba famille tite la biso ezali souci parce que souci na bino ezalaki to mema bino bozwa lokola bozui souci na bino sko mission na bino komi ko bomande sko IDPS o Tshisekedi atika biso Tshisekedi apesa biso musala te se biso to range to te ya population azala na changement bon pe ki sabato bazosala ba message ethnique ba message ya mabe ya haine mais biso tozopesa message wana te biso tozopesa message ya koteya batu musala oyo président Félix azosala mission ya IDPS pe na ndenge biso IDPS susi na biso toza mpona mboka ce n'est pas biloko bino bozoloba Tshisekedi wa Mulumba oza wapi biso totikali komona makambo na tomona te na pouvoir Kabila basali biso parlementaire de Boubo na pouvoir na biso moko to bundela ki to beti ba boloko na beta boloko 4 fois boloko sans compter ba enlèvement
sans côté bakasho mabele na zelo côté na sala te na banda tili landa ko baboti mais tant bokomi na audacité ko lobana ba combattant to ko bando kangisa biso vraiment Kipereba yebe ndo Mosco Kagame comme ko ba IDP viva chers combattants tala président Ukraine président ici par la Poutine IDP viva vérifié à Sengi IDP viva dans le temps de bataille nabi pour IDP viva à Sengi on a bien chers combattants c'est quoi dit dans l'actualité à Sengi carte d'Afrique IDP viva à Sengi na globe terrestre dans le temps de bataille alors biboy nazolingana calculer de Goma tina roi de Rwanda tina go ah nalo dans le bataille IDP viva na lutela bango kaka bord mo yabe IDP viva ndoki sikoyo kaka nakomi kosutu mombala koti Félix akoti akokanga foto akobengana na Poutine siki makambo bebebe IDP viva tala Poutine après bagage n'est pas gagné bien il faut tellement qu'on est dans RD si on dit nous vous êtes dans RDC vous êtes en fanta fanta bité vous va vous battre que ambassadeur ya Russie yaka ambassadeur ya Russie ya IDP viva na la le baté ah Fatime beta bo combattant to ça combattant to ba pena muna ah lumbe moite oyo koya Fatime le peuple da nabi kabila ngatika ko akutena Fatime kabila silma ye Kagame tuli mbana be mine longela muna akobenga pondufo to teka ko tuna ngula ko tuna nya ko tuna so ko le la kokodia yebe beta bo combattant batu pe bazoboma biso eza baagent na biso alataka teni na baagent na biso azalaka non na parent bato ane baza na distraction moko makasi bango malamu akangaka nini moto ayebi ke moto 10 000 20 000 ekobima mais mpona na information atimbela biloko wana bango tala bozala nazopesa bino information mpo toza deja na baelema mpona koyebisa biso nyonso bakongolais na minute esengeli tozala soude tozala na bomoko nde esika nazomona ke opposition eza te église catholique mpo boyoki église catholique azoloba oza la raison soki kaka ezalaki élection momona église catholique eseni o batémoin tour oyo tokotala bango bayebi teke baozwa mitif tokotala bango na baélection tour o tomona babaya lisusu o biso église catholique tokotuna bango bitumba na este bolobango mokolo donc biso tosengi biso nyonso nde totambolaka tya litoi lisu ifo koyoka biso mo nde tosécurize pouvoir na biso mo nde toprotege pouvoir na biso moto akoya kosunga biso aza te na miniti oyo pena motema mabe ekomi makasi na bandeko na biso toboma mbula na mbula oyo baza na kati ya mboka oyo lelo yango monaka moyen député avotelwa malamu oyebeka mosinga mboka oyo nzambe asunga kongo chez combattant Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino